Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino basango na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo tozali na basango ndenge na ndenge ya kolobela bino na mokolo ya lelo. Kasi ya mbote tolobela bino basango oyo tozali na yango. Tokomeka to passer maloba to passer message na ba auditeur na biso nyonso o bazali kolanda biso na mokili mobimba. Tozali na message moko toko passer ezali kosala mawa pe pasi. Message yango ezali nini? Bandeko babolingo ezali pasi mingi pe mawa. Komona ete ndenge nini ba Congolais bazali kosala ba makambo mosusu oyo ezali kopesa pasi pe mawa. Bandeko babolingo touti kozwa nouvelle moko ezali na ndeko moko Congolais azali kotambolaka na kombo ya radio na biso pona koloba ete yende azali responsable ya radio Zoomel 1000 pe azali koluka kosenga badon bato bapesaka ye badon na kombo ya mama Rosalie ou bien na kombo ya papa Roger. Donc azali koluka ete bato bapesaka ye badon na kombo ya radio Zoomel 1000. Yango wana ete bandeko ezali moi annonce topesi pour le moment tozali kosala nanu ba enquête na message oyo tosili kozwa mais tokoyebisa boye pona ndeko nyonso tu oyo ayebi ete alingi kosala don na radio Zoomel 1000 ezala alingi kopesa quelque chose na mama Rosalie na ngai mama Rosalie ezala oyo alingi kopesa quelque chose na papa Roger ou bien papa Botamba tokosenga na bandeko tozali na moto mosusu te oya koki koya auprès ya bino pona koloba ete atala ngai nazali représenter ya radio Zoomel 1000 tala ngai boy te tozali na moto mosusu te. Responsable numéro 1 ya radio na biso ezali bongo papa Botamba. Soki olingi kosala don na yo ndeko tala na page na biso ya radio Zoomel 1000. Okomona tango zali kofungola page okomona esika o bache ba kamera pe esika oyo carte ya mboka na biso RDC ezali kobaluka me bwaka sikoyo miso na yo na likolo soko tali na likolo nde okomona esika bakomi ba makambo oyo koyeba esika nini yo koki kopesa dona yo. Bandeko na sengi na bino il faut prudence ezala. Po ete bato mosusu balingi ko exploiter ba bien ya bato mosusu pona kolinga ko s'enrichir mais il faut ko sala attention.
bandeko soki ofungoli page okomona esika bakomi homme na likolo oyo elandi bakomi nous contacter. Après na se bakomi faire un don. Esika bakomi faire un don. Ndeko soko cliquer wana okomona page ekobima o esika okomona ba numéro na biso ya compte ezali. Ndeko biso totikala kotinda moto te epai na bino ba auditeur na biso poto lo ba ete représentant na biso po ete ameka bomeka kosala kopesa ye ba don te. Ndeko soko lingi kosala ngai mama Rosalie don olingi kosala papa Roger ezala papa Botamba tala kaka na page na biso esika wana tolobi okomona na page soko yofungoli okomona esika bakomi faire un don wana ndeko ezala olingi kotindela nga ta 10 € na kosepela ezala to lingi kotindela papa Roger ezala papa Botamba ndeko na banzi ete biso tozali bato oyo soki tozwi don oyo tindi en tout cas soko pesi ba coordonnées na yo atana ndenge ya kintsweki tokozanga te po ete tokomela yo to remercier yo mais pona moto oyo azali kotambola pona koloba ete ye azali représentant azali kosenga ba don tozali kokebisa na bato nyonso ezala kuna na Congo partout biso don na biso nyonso tu moto soki alingi asala tozali kaka na voix moko oyo ezali numéro ya compte na biso okomona soki ofungoli page na biso ya radio Zoomel 1000 okomona na likolo bakomi wana faire un don ndeko soko cliquer wana okomona numéro na biso ya compte ezali na numéro ya IBAN partout na mokili nyonso ozali ndeko soko lingi osala don kaka na numéro ya IBAN wana numéro topesi wana soko tindeli biso mbongo ekokoma na banzi ete message oyo topesi yango mais dans l'entretemps tozali nano kosala ba enquête pona koyeba moto oyo azali kosala ba aventure na kombo ya radio Zoomel 1000 na tango oyo na kosenga na papa Botamba po ete tokota na émission na biso tolingi kosala atiela biso nano mwa mondule moke ebongo sima topesa basango oyo tozali na yango musique s'il vous plaît papa Botamba. Azali président Congo bapeple bakolela ozonga Kabila azali président Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bataba moni basi ya baba ah papa ah mama bataba moni basi ya baba Kabila azali président ya Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bakombata bamoni pasi ya baba ah papa ah mama bakombata bamoni pasi ya baba
azali président Congo bapeple bakolela ozonga ah papa ah mama bata bamoni basi ya papa ah papa ah mama bata bamoni basi ya papa. Merci mingi papa Botamba pona loyembo kitoko osili kobetela biso. Na tango oyo bandeko babolingo lelo tozali na sujet minini. Lelo tozali na sujet oyo tokotalisa bino ndenge nini tata oyo na kombo ya Roger Bongos ba manipulation nini azali kosala na ba information na ye oyo azali kopesa. Bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko il faut koyeba yango ete Roger Bongos azali moto oyo akoki komemela ba Congolais eloko ya malunga te. Akoki pe koyebisa ba Congolais likambo ya malunga te po ete mokili eseyebi ete c'est un grand menteur. Azali moto oyo bandeko bino moko bozali komona ndenge nini mosala akomi nango sikoyo ya kokendaka kozwaka ba photo ya bato bakufi na Côte d'Ivoire soit na Nigeria ya kozwango aka manipuler yango après ya bimisi ya lobi nini botala bato yo Joseph Kabila azali koboma. Bandeko babolingo azali tata moko azali na lokuta moko bandeko na yebi te soki éducation nini apesaka na bana na ye. Tala kaka mokolo mosusu a parvenu kosala émission oyo azali kokosela meme papa Tabulai makambo Rochero oyo alobaki ete azalaki soki na 200,000 asombi bamituka kitaki nango apesi Rochero Mercedes moko atambolaka na yango bandeko après avoir vérifié wana nyonso to ezalaki kaka ba masolo abetaki yango po ete bato nde bayoka ye. Mais tango toye kolandela ba masolo ya Roger Bongos ba scorpion noir na biso ba koti bandeko nzoka nde azali moto oyo akendaka kokota libala epa ya une femme ivoirienne oyo ashina ye bambongo oyo ete lelo ba ivoirienne nyonso ba considéra ba congolais ya Paris ba escroc ba aventurier à partir ya Roger Bongos. Mebe bambongo azalaki kobeta tolo ona kendeki na Kinshasa na kendeki na Otan nzoka nde bambongo abandaki kozwa epa ya ivoirienne bandeko. Tangu ivoirienne wana ye ko comprendre ete Roger Bongos azali ko manipula azali ko yiba ye bambongo nde eyaki kosenga ete ivoirienne ye koloba ete na lingi lisusu ko vanda na yo te nde babenga na ye. Tala moto ya boye nde lelo azali ko ya pona koloba makambo pona mboka na biso Congo. Tout d'abord ye moko azali nano moins sérieux. Botala ta mokolo oyo bakendaka na Allemagne bayaka awa na Allemagne na ba marche oyo babongisaka bandeko bakei commenter histoire ye na Odombo na babe Masombo pe na bato mosusu pona koloba ndenge nini babandi bakangaki bango balingaki basala bango mabe pe bakeme me plus loin pona koloba ete Joseph Kabila nde muto atindaki bato wana po ete basala bango bongo pona nini balokuta ya boye. Après zali komi benga journaliste na balokuta ya boye soko totali palmarès na ye bandeko depuis abanda kosala ba émission ti lelo eloko kaka biso to comprena epai na ye lokuta na ba masolo ya miyib ya kimoyibi alingaki ya na rythme ya ndenge ya kokabola ba Congolais bandeko na kati ya Paris kuna batimbeli ye kaka na mwa kamera na ye wana abandaki kokende
pona komona soki ake pa ya bato bo asali interview ele kosi ba makambo lobi mabe pona bato mosusu bapesi ye mwa mbongo bi bapesi ye masanga meli aye lisusu epa ya bato esika kuna afingaki aye ya koloba tala kuna balobaki bo bato basi ba comprendre ye yango ete ekoma esala ye soni bandeko akokaka lisusu koloba te po ete bato basi ba comprendre ke Roger Bongos azali moto ya lokuta. Tala mokolo oyo Roger Lumbala yaka oyo ye akendaka kozwa na aéroport balingaki lisusu basala G pona Roger Lumbala na bamasolo na ye oyo akosaki ndenge nini batiaki moto na radio na ye oyo Roger Lumbala ye moko asalaki ba scénario balingi basala G na Roger Bongos pona ko faire passer message ndenge nini ba congolais il faut basala ba cotisation mais ba Dieu merci bato mingi ba comprenaki pe bato mingi ba pesaki te mais po mona ete Roger Lumbala azali kaka moto ya lokuta pe moyibi ya kala bandeko ye moto azali ko senga aide soki ata bato ba pesi yo tata ba pesi yo 20 euros ba pesi yo 30 euros loba Dieu merci mais mbala ya liboso na mokilinga nazo mona ete moto azali ko senga aide na likambo azwi ba pesi ye mwa mbongo mais azali ko ya liboso ya kamera bato kutu ba pesaki mwa mingi intel bato mosusu ba pesi ba 10 euros ba 15 euros azali ko minimiser bandeko on dira yebi pasi ya mbongo na poto te yo kanisi na poto soki moto apesi yo 15 euros apesi yango na kati ya volonté na ye na motema na yo kanisi na poto bakabaka mbongo pamba bolingi ko komisa sikoyo likambo na bino ya ba combattant lokola commerce esika ya kolela bato esika ya koshina bato ezali pasi mingi pe mawa yango na tozali koloba ete Roger Bongos oyo ezali mawa mingi bandeko lokuta na lokuta bandeko azata na vérité te makambo nyonso tolobaka ya lokuta tina ndenge ba congolais ba eko loba ba vérité ndenge nini tango azalaka ensemble na Yuyu Muntu alingaki asala tu po baba Yuyu Muntu lokola Yuyu Muntu atelemelaka likambo ngo esimbi te ala lukeli ba raison ti ale ayeko benga na ye ba yeko kabwana bandeko ye kaka soki kaka moni mwasi bandeko akosala nyonso to bandiko kosa tala bandeko heureusement to betaka lo seba bien avant mama moko oya yaka na bana na ye oya zalaka mwasi ya chauffeur ya Chebeya tango mama na ye na bana na ye Roger Bongos lokola ye bagete mama na ye na bana ya basi mwa mitu ya mabele ese bima Roger Bongos asali nyonso pona kokima mbangu kokende kosala ba interview kuna bana ya mama na komi ko pesa meme na ba maya komela biso to sali interview to ke biso to lobi mama keba kokanisa te ke Roger Bongos ndenga azali ko ya wana ndenge bozali ko mona po ete azali ko loba ete azali ko ya pona ko interview makambo esali pasi keba azali ko chabana na omiso heureusement ndenge to bokaki lo seba nzoka nde mama wana yokaki pe mama na bendaki bana na ye matoi lelo mama wana azwa ba mesure de précaution nyonso po ete bana na ye batombe na maboko ya Roger Bongos te pe mama wana lelo ye koyeba ete Roger Bongos azali moto ya lokuta bandeko bozali komona yangala tozali koyebisa bino bandeko liti ya Congo yo soki otali yango malamu ezali ba liti moko oyo bato mingi bazali kosala yango na ba intérêt bandeko nakopesa bino exemple po bomona ete bato na bato bazali koluka intérêt na bango na ba liti bazali kokoso tozali kobunda pona Congo te pona Congo te boyebi tango makambo ya liti bandi ezalaki okomona mingi ba mobutisto oyo bakima na bato ngwanda bandaki ko intoxiqué bango nde bazalaki kobunda mais tala sikoyo bandeko tango Tshisekedi aye kopesa candidature tango aye kozwa te na ndenge basalaki ba scénario na bango baye kokosa azwaki kaka ba montage na bango po ete basi babandaki déjà ba préparation ya lokuta utakala siko soko landi malamu otali bato batelemisi lisusu bato pona koloyebisa bato botelema boyebo ezali bakasayen surtout na Canada bakasayen o bavandi na Canada bango nde moto bazali kotelemisa bato na bakasayen bazali na Bruxelles bandeko bazali kotelemisa bato pona koloba ok bango bazali kosala pona nini lokola Tshisekedi moto na bango ya Kasai nde bazali kosala nyonso bazali koboma nzoto me bandeko nazali koyebisa bino ya solo
eloko oyo nzambe apesi eloko oyo nzambe asimbi ndeko mpona kobotola yango ezali pasi boyebi baprofesi boni obino bopesi bato na poto oyo nzambe atalisi Tshisekedi nzambe atalisi Tshisekedi ndeko eloko oyo nzambe apesaka soki nzambe atalisi bandeko bato ya mokili bakorecevoir yango mpe na bopete nyonso ezali lokola ya bino te mpona azwa bo soki nzambe moto alobaki akozwa bokonzi pourkui azali kobimisa bana ya bato na balabala bazali kokende kokufa bamartire oyo aye mwana azwi akimisi ye na poto awa mpona nini azwaka mpe mwana na ye Félix te na Kinshasa kuna alobi abima mpe ndenge baninga baza kobima kende kolite bino bokanisi mpenza bandeko Tshisekedi lelo lokola bana ya bato mosusu azali koutilize lokola bango bato bazali kokufa bomoni avandi na ndako na ye kimia mais base ezala kaka ete ou bien ayoki ete ou bien babomi Félix Tshisekedi kuna na Kinshasa totala soki Tshisekedi akolala pongi totala soki mwasi na ye Martha akolala pongi mais lokola ezali bana ya bato mosusu kaka ete sabotage eza kolobela bango ete eloko te mais bameka kaka koboma Félix bokomona soki Tshisekedi akolala pongi po ete bato mingi bazali comprendre te abanda koutilize bato depuis kala ti lelo epuis bandeko vraiment tozali kosalue makasi Maman Olive Lembe Kabila po ete apesi mpenza bato ebele leson na kati ya Congo mpe tozali koremercie lisusu makasi bandeko ya Paris oyo bazwaki likanisi ya kosala ba ONG kokende na Congo mpona kosunga bato bopesi leson makasi na bato ya IDPS mpona nini bandeko boyebi ete IDPS depuis banda est-ce que bino bosi boyoka ezala ta na ntango ya Mobutu ezala ta na bosi boyoka ete IDPS bakeli kotika ata domo quelque part ata na homme de vieillard bosi boyoki yango nano te bandeko 32 ans parti ya IDPS esala ta don place moko te 32 ans mais tala sikoyo eloko nini baye kosala lokola bamoni ete Joseph Kabila Maman Olive Lembe bazalaki na système ya koasiste bapeuple epesi bango mpe leson sikoyo bakomi kozwa mwa likanisi batindi mwa mbongo bakei basombi mwa 5 matela bakei kotika na 5 hommes de vieillard alors que babiloko oyo bokokai kozela te ke nzambe ya kopesa biso bakonzi oyo bakosala malamu po ete bino apprendre bino non bino bozali bakonzi ya kala bosala kala il fallait ba evre monanaka tala lelo ntango bazali koya kobanda yango na retard tango déjà Maman Olive Lemba sa sali na bato congolais mosusu basali epesi bango leso bandeko ba evo bozali kosala pona IDPS tokoloba kutu wana kutu bosali rien pona nini boyebi depuis kamwasi ya Tshisekedi azali en tête azali fondatrice ya ONG na kati ya poto boyebi badoni ni o bapesa ye kutu ezali kosala mawa bandeko soki kutu toyokaki ete badon bakei kotika ezali ONG ya mwasi ya Tshisekedi tolingai toloba voilà ate ya mime badon yango bakei kotika ezali nango kaka ba diaspora congolaise oyo bazali nde basombi batindeli bango mbongo bakei kosomba matela nde bakei kopesa me bandeko ebongo ONG ya mwasi ya Tshisekedi role na yango eza nini omoni po toyebisa bino bango bambongo bango bazwaka bazali kaka na soki bazwi mbongo eke na bakonti na bango bazali kosala eloko moko ya malonga te bandeko babiloko mosusu tozali koloba il faut bato bovandi mpenza bozali koraisonne bokomona ndenge nini makambo tozali koyebisa bino ezali vrai boyebi badomoni oyo mwasi ya Tshisekedi avant kutu Kabila kota na bokonzi tango kaka ya Mobutu boyebi badomoni oyo azwa na kombo ya ONG kako aitilizaka na kombo ya bapeuple mais soki bolobi botuna na Kinshasa ezala ta baekole bado ya baban ezala ta nini mwasi ya Tshisekedi asala yango te mais azali fondatrice ya ONG na kati ya poto est-ce que boko komona yango normal ONG yango pe bazali kopesa bado na kombo ya bapeuple congolais bandeko po bomona ete bato bozali koloba ete soki bango nde bazwi bokonzi bakobongisela bino Congo soki kutu na makambo ya mike basali eloko te bino bokanisi ete nde bakobongisela bino Congo tolobaka yango ntango nyonso ndeko Congo po ebonga eza kosenga mayele na yo mayele na ngai tosangisi yango soki eza mayele tokotonga mboka
mboka ekotongama te mpo ete soki basite ke Tshisekedi ya mulumba ou bien boye te bandeko tozali komikosa mpo ete Tshisekedi yango mpe asali 32 asalaka mpe na ntango ya Mobutu soki balobi ete totala bilembo oyo ata baevre asala na mboka bandeko atika eloko te ata ga moko boye asala ata na bakasai kuna eloko ezali te bandeko bomonaka mosika mingi bazali kosala lelo bazali ko intoxiquer bato na poto bakasai oyo Tshisekedi asa prometaki bango ite soki azwi bokonzi bakozwa baposte yango na omoni ete bazali koboma nzoto mpona baintere ya bapeuple te toyebi yango tala lelo ndenge bakasai batelemi awa na poto pona nini Tshisekedi ya mulumba bomoni pasteur o soki chintu soki pasteur oyo alongolaki bilamba bomoni ndenge ake kolongola bilamba pona nini po ete amoni ete ezali kasaye alongoli bilamba na ndenge na suka zoloba ete nzambe nde mutu ayebisa nga na longola bilamba bomoni ndenge bozali kosakana na nzambe boyokaka ta mwa soni boza koyokisa bato soni bakongole basili valeur mpona makambo na bino ya bani o bino bozosala eza balite te mpona mboka ezali nde baintérêt personnel boke bointoxike bato yango na ete oyo nyonso bozali kosala ezali kaka pamba na miso ya nzambe nzambe mpe akopesa bino force to occasion te mpo ete bosala makambo ya malonga mpo lokuta nde eleki tala neti Roger Bongos est-ce que moto ya boye nde akoloba ete abimi bandeko yango na tolobaka koloba français elingi koloba te nde ozali moto oyo bato bakoki korespecte bie ozali mayele mingi koleka bandeko bomonaka ndenge Roger Bongos azali koloba français mais tala na kati na elokuta escroquerie est-ce que moto ya boye eloko nini mpenza akopesa mpo na Congo oyo deja aza na lokuta kati na ye na escroquerie kati na ye tango bato balali ye aza kozwaka bafoto na bainternet ya baivore banini aza komanipule yango mpo lobi soki ekoki atie na page na ye alobi ete botala makambo ezali koleka Kabila azali koboma bato bozali komona teke azali kosilisa valeur na ye mpe azali mpe na valeur te ndenge ezali wana mpo ete bato mingi ya Paris basi babenga biso baloba bayebisa biso bamakambo ebele ya Roger Bongos bayebisa biso ndenge nini azali moto ya lokuta bandeko soko olingi oyeba ete Roger Bongos azali moto ya lokuta tala ye kaka na zolo tala kaka forme ya zolo na ye nde okoyeba ete moto oyo azali moins sérieux mpe moto ya makambo mawa mingi papa Roger ye napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na koyebisa bino ete il faut koyeba yango lelo oyo na makambo oyo alit pona Congo bato mingi bakomi ko profiter na yango ba mosusu kolia bato bambongo ba mosusu kosala ba makambo ndenge na ndenge pe okei meme plus loin bandeko ba misusu ba mi komisi meme ba combattant pona nini alinga ko se venger contre moto moko boye oyo azalaka ennemi na ye a venger ye okomona moto mosusu amikomisi combattant mpo ete azalaki ntango mosusu azalaka na ennemi na ye moko bo alobi bon ndenge na kota kati na groupe na bato oyo okomona azali kokende kopesa ba information ya lokuta na kombo ya mutu wana mutu wana boyebi boye mutu wana boye mpona nini azalaka na likambo na ye na mutu wana soki ake koincite yango mpe bakombata mpo baluka mutu wana bakende kobeta ye eske wana nde bozo kobenga yango lit mpo na Congo babiloko yango nyonso toyei kokomprendre yango bato mingi ekomi bakonte rendre yango na nde bakomi kosala bamakambo wana bandeko babolingo ezali mawa mingi soki mboka yango tokokamba yango na bozoba ya boye ezali mawa mingi soki mboka yango tokokamba yango kaka na kati na ignorance ya boye bandeko il faut zala kaka zoba oyo lelo mpe oyoka bato ya IDPS baza koloba ya Tshisekedi aganyaki ozwi mpo obeteli bango maboko oyo nyonso ezali bamakambo ya lokuta ezali bamontage babandaki yango depuis kala tala eza na bilembo nzambe aza kolakisa biso mpo mona ete likambo ya tricherie babandaki yango banda kala bandeko mpo bomona ete tomoni mpeke seni bazali bato bazali juste balobaki ete Tshisekedi azwaki bapoint mingi na Kinshasa mais soki totali na rapport ya seni ntango baza kopesa baresultat eza kolakisa mpe wi Tshisekedi azwaki bapoint mingi na Kinshasa tomoni esika eloko ya manevre ezali te oyo bato bazoloba ete bato mingi baza kokanisa ete lokola Tshisekedi azwaki bapoint mingi na Kinshasa baza kokanisa ete Tshisekedi agani élection tala ignorance
tala ignorance alors que Kinshasa eza Congo te pe bomoni yango même na bakasai esika oyo Félix akendeki na mbujima esika Félix akendeki ko utiliser déjà batu po basala mobulu bandeko na mbujima yi batu ba parvenant même ko bimisa ba bilete na kati ya nini wana ba journée wana ko zwa oyo batu ba crocheki pour na Joseph Kabila ba pasola yango. Est-ce que boki nani pouvoir ganga pour na likambo wana alors que biloko bango basala eza illégal ezalaka te ezali soni mingi pona bato ya IDPS basali ba dégâts ebele bango basala kaka soki basali bêtise tango bato babandi koloba biso tosalaki na biso eloko te basoda baye kaka babandi bango kaka bongo kaka lokuta kaka bango basalaka kaka eloko te bango basalaka kaka eloko te. Ah non oyebi Tshisekedi ko aza ko kaka mboka na biso ekendeke kaka na libulu mboka bonga te en tout cas bolimbisa naza koloba eloko moko naza koloba yango na ndenge ke nzamba za komona ngai bandeko mukolo Tshisekedi ya kokulala ebembe nde mukolo wana pe bokomona makambo ya Congo ebele ekofungwama pe ba cerveau ya bato ekofungwama azali lokola blocage azali moto moko azali kolinga kotalisa na ba peuple sans ye Congo eko marché te mais nazali koyebisa bino mukolo ya kozala ete alali ebembe mukolo wana bokomona ete mboka na biso eko marché parce que bato mingi nanu ba comprendre yango te bato mingi nanu ba comprendre yango te bandeko ba processus ebele leka na mboka na biso po ete tomeka kozwa ba ouverture mutu atiaka kaka ba contretemps mpona kobloke yango ezalaka nani Tshisekedi kaka meme na ntango ya Mobutu kaka Tshisekedi yango tozali koloba bandeko nazali koyebisa bino bandeko soki bozali bato bozali kokanisa bovanda boraisonne bokomona ete Tshisekedi azali moto moko oyo ke akoporte na ye pe rien na mboka na biso oyo nyonso azali kosala ezali kaka ba désordre nga ntango bato mosusu balobaka ete oyo Tshisekedi nani soki mpe licencié en droit bamakambo ya bongo natalaka na bime yango ye licence yango oyo balobaka licencié en droit mais na mitunaka po soki otali meme baargument na ye apesaka na makambo mosusu aza kaka na maloba mibale oyo ekonvikaka bato avant tout c'est le peuple et un Congo tokokomisa Congo un pays de droit mibale wana kaka mais jusqu'à présent eza korefe aza koyeba teke Congo ese koma un pays de droit depuis kala toyebi te un pays de droit oyo aza koloba soki ya ndenge nini ye akokomisa Congo un pays de droit mais botala comportement ya bato oyo babengi bakombatant oyo ye aza koencadre libanda ya mboka nde bato ya bona bacomportement na bango nde bakokende kokomisa Congo un pays de droit ye aza komona bato lokola bazoba babetiso baza kosala ye aza kokanisa ete biso bapeuple tozali bazoba na toza bazoba te bapeuple toza kocomprendre toyebi yango wana ezali mawa mingi mpona Tshisekedi aza kokanisa ete biso bapeuple tozali bazoba toza bazoba te malgré asalisali mwa bagroupe bandeko tala kaka ndenge bakasa ye ya Canada batelemi tala kaka ndenge bakasa ye oyo bazali na États-Unis batelemi bakomi kointoxike bato mpona koloba bandeko Tshisekedi aganye baélection oyo te tala nakoyebisa bino voire meme mpo mona ete bato oyo bayebi ke Tshisekedi azalaki na aganyaki baélection bandeko tango bazali kotuna bango bapreuve bandeko bazata na bapreuve te bazata na bapreuve te bandeko yo okoki kodiskute bandeko badiskutaka na likambo oyo oyebi koza na baelema na yango mais boza na baelema te boza kodiskute na base ya nini tala siko bayebisi bango bakende kuna na nini na cour suprême bake bakotisi eloko te etake bato ya mayele nani oyo moto soki Vital Kamerhe aza koloba nini kaya non ndenge ezali wana omoni nakendeki kaka tokotisi nanu banini balettre toboyaki kokotisa bapreuve mpona yebi ke cour suprême balingaki bazoba nini na me ndeko wana ezala baraison te okokaki kosala bafotokopie ya bapreuve na yo ke okotisi yango na banini est-ce que bafotokopie bango bakomanipule yango soki ekomi mokolo ya jugement yo ye na baoriginal na yo mpona omona ete babandaki kobanga bayebaki ke bapreuve wana soki bakotisi yango baimprimerie oyo esika bakende kosalasala bamanevre na bango bakokaki kozwa bamikanda na mpe cour suprême elandeli ti bakokende kodécouvrir baraison na bango bayebaki bandeko bayebaki yango nomoni ete oyo nyonso bazalaki kosala pamba bomoni siko Vital Kamerhe nye Tshisekedi aprete serment mpona nini akendeki te
po ayebi ete ezalaki nango bamasolo ya nsima ndako bayebi bamontage oyo basalaki bango carte na bango babetaki oyo bayebaki ke na baélection ndenge baza kokende bo eloko batikala ye nango kaka oyo bakoya kobimisela yango trouble ke balobake Joseph Kabila triché basala n'importe quoi mais nzambe ya confondre bango bandeko toyebisaka bino ete eloko oyo nzambe asimbi na loboko mpo na kobotola yango ezali pasi. Joseph Kabila azali ya nzambe bilembo ezali komonana tala baprofesi bopesaki achisaki bandeko eloko ya nzambe ko ezalaka kutu na makasi te bobanda kokosa bato bobanda kosala ngo na ndenge ya po yo moto oyebi ke nzambe asaponi yo eza kutu na baeffort to koloba ete obimisaka bana bato na balabala mpo bakende koboma bango jamais oyo bonzambe ekoya na ndenge ya bopete me ndenge ezali boyo bandeko bango moko baza koyeba ete bazwaki na bango mpe na baélection te parce que jusqu'à présent même na niveau ya communauté internationale baconvaincant bango te ke bayata na baélément to ezolakisa ete Tshisekedi ya tricha et nani Joseph Kabila ya tricha rien baza nango te alors que bango kutu nde mutu babandaki déjà kopréparer bamakambo mabe soki bo totali malamu esika Félix ayaki na Mbujimai a parvenu même koorganiser groupe ya bato IDPS mpo bakende batumba bacentre babeta na bato bazwi babilete de voto bato bavotaki nani Joseph Kabila babimisi yango na banini na bapasoli yango ozomona mais bascénario na bango nyonso basalaki bomoni salaire nzambe afuti bino nzambe alobi ete oyo ngai na simbi moto ya mokili po botola ezali pasi bandeko bamakelelo nyonso baza kosala eloko moko ekochange te eloko moko ekochange te bandeko ye soki akotikala ye tata na ye nani ye Félix soki papa tata na ye akotikala kaka mokonzi kuna na lime te atikala kaka mokonzi na lime te na mwa bakuluna na ye oyo ayambaka ayebisaka bango ba n'importe quoi po tolakisa bino ete bandeko bato balingi développement ya Congo te tala école moko ya kitoko batongi na ngiringiri wana oyo misala ya 5 chantier sali batongi ekoli ya kitoko mpona bana biso bango mutu bagangaka bakola malonga te banini batongi ekoli ya kitoko kasi tala kaka bango bato ya liboso ya IDPS bazali kotinda bato na bango ya IDPS mpo bakende kobebisa ekoli wana koboma meme bavitre makambo nyonso bandeko ata bino moko nde bato ya mpenza bozomona ete bango nde bakotongela biso Congo na balokuta oyo bazali na yango na nzambe aza koconfondre bango aza koconfondre bango bandeko naza koyebisa bino ke processus nyonso tu mpo ete mboka na biso ekende liboso nde ntango olingaka esalama mutu kaka yakaka na bakali Tshisekedi yanga nana naza koyebisa bino bandeko na tie mai na monoko te mokolo Tshisekedi akolala ebembe nde mokolo mpe bokomona surtout bavoi nyonso tu ya bamakambo ya Congo ekofungwama azali lokola représentant ya diable na Congo oyo azali kobloke baprocessus nyonso tu ya malamu ekokosalama na mboka na biso mais bato bazali kocomprendre yango te mais mokolo ekozala ye kalali ebembe nde ebele bakoya kocomprendre bakoloba azalaki na nde père moko ya embrouillère azalaki nde koembrouille bato atie bato akomisi bato ebele lokuta na ndenge ya kosakana te vraiment ezali kosala mawa bandeko Roger Bongo so pe lokuta bandeko menteur na ndenge kosakana te kokosaka kaka alingaka mingi kaka basi mpo na baintérêt kokosaka bato bandeko na masolo na ye lokuta ntango nakendeki namemaki 200 000 nasombi camion monene sikoyo tabule ya ye bamasolo kaka ya lokuta mais tala lelo baye kodécouvrir ke aza na ye escroc tala tango bauti na Allemagne awa na bascénario balingaki basala aza ta na soni te na age na ye tata monene azoloba peke ndenge esali wana odombo voiture ne ebebi sikoyo babebisi voiture na ye ndenge ezali wana tozosenga kaka na bino bakongole mutu na mutachi ata 10 euro ebimi na monoko nani ya Roger Bongos mutu tata monene bolokuta eloko nini susu Roger Bongos asali bandeko bafuite moko tozwaki Roger Bongos azalaki na mwana mwasi moko boye azalaki na muninga moko po une femme congolaise abandaki kozwa kaka neti Roger Bongos ndenge asala banine femme congolaise wana apesaki ye sikoyo importance akomi meme kokende tina ndako ya femme congolaise wana bandeko ye sikoyo lokola bapesaki ye privilège abanda kokende mpe ya mwana mwasi wana bandeko bakomi kosola makambo politique jusqu'à ce que akanisi ete mwana mwasi wana azali faible
mukolo mosusu kaka na ndako akomi kosala edi alekisaka liboko na ye na mabele ya mwana mwasi wana bandeko mwana mwasi wana tomboka babenga na Roger Bongos na ndako wana makambo nazoyebisa bino bandeko bo vérifier bato mingi bayebi yango babenga na Roger Bongos alors bato ya boye nde bakokende kotonga Congo na balokuta ya boye na babétise ya boye baza kosala. Ah non, vraiment tala yango noko bozo pesa tala babiloko bozo sala ko nzambe pe ko yako azako confondre bino kaka azako confondre bino kaka yango nezali mawa pe pasi ezali na ba jeune fille mingi au Roger Bongos sali bango ba aventure kuna na Paris mais bayebisaki biso ndenge bakomelaki biso babi papa Roger ndenge ezali wana boye bakaite un jour mokolo ezali toko puata ye toko loba ba makambo nyosu toko pesa bino penda révélation nyosu bo tanda yango likolo ya mesa azali moins sérieux tata wana ndeko mwasi apesi confiance na ndenge ya bolo kende kolobela makambo ya politique ya Congo ale yo komi ko kende moni ere tokanisi azali mwana mwasi boko faible obandi kolinga kosimba ye na mabele bandeko mwana mwasi asilika babengana Roger Bongos na ndako peye moko ndenge azali ye na yebi achaka su makolo na kati ya ndako wana te ezali mawa mingi pe pasi mama Rosalie na zongseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko congolais ndenge ezali na congolais nyonso tu sikoyo conscience na ye esala po ete bandeko babolingo omoni lokola bato base bazaki mingi na makambo ya lokuta pe bazali ko continuer na lokuta yango na omoni ete bazali ko kende kosuka kaka na échec induire bato ebele na erreur na ndenge ya kosakana te tala na bapaster ebele bakoti na makambo ya babozoba ba erreur na bango me bozomona ndenge nzambe azali ko confondre bino bomoni ndenge nzambe azali ko confondre bino mpona nini parce que bato mingi bakomi koyela bato ba information ya lokuta Roger Bongos kuna asala studio mobimba mpona komanipulanga bafoto akoma kolokotanga bafoto alokota ya Côte d'Ivoire mabe alokota ya Nigeria mabe alokota ezali kosalama na bamboka mosusu na basudan mabe akozwa yango komona butu bato balali ye aza kotravaillaka yango na baordinateur mpona nini après lobi ya projecteur yango lobi botala makambo eza koleka na Congo bandeko Roger Bongos akomi nde na kibondoki bato ya boye bandeko soko omoni moto azali na age ya Roger Bongos azali kosuba na mbetu bandeko tozali koyebisa bino na ya solo azangi kibondoki te yango na omoni ete kibondoki yango akomi kolakisa yango ti na libanda boye bandeko babolingo oyo alingi koyeba bamasolo ya Roger Bongos ebongi malamu meka kotuna ezali na bato mosusu na Paris bandeko bayebi ba histoire ya Roger Bongos oyo ete basi bakomela biso yango awa biso pe na malembe kako ndenge balobaka ete malembe tozali kosala beti tozali koétudier yango tango tozali kokangisa belema po soki moto atindeli biso information tozali kolinga kotuna ta na 2 ou bien 3 personnes 4 personnes koyeba soki ba makambo wana ezali kaka ndenge wana soki tozwi ba information mosusu mpona Roger Bongos po tozali déjà na rapport ya makambo Roger Bongos asala mais tozali kosala banquete bandeko mokolo ezali soki tozwi kaka confirmation tokobombarde yango parce que Roger Bongos akomi na lokuta moko ya somo bandeko yo ndeko mwasi apesi yo confiance omemaki ye na masolo ya mboka Congo yo kanisi ete azali bula ndumba molaso apesi yo confiance okende na ndako na ye okomi kuna obandi kodepase ligne rouge kosimba eti na mabele omoni réaction ya ndeko mwasi ndenge ezalaki ndenge asilikaki omoni ape ndenge ndeko mwasi wana benga na yo mais Roger Bongos yebaka ete mokolo ezali tokopesa lisolo wana mobimba oyo ete ezali mawa mingi pe pasi tata monene lokola ye lokuta kolukaka ba jeune fille mpona kokende vraiment ezali pasi mingi pe mawa yango la tozali koloba ndenge nini bato ya bonde bakoloba ete bakomemela biso une vie meilleure na Congo po ete bakomportement na bango ya bandeko ezali pasi mpenza na makambo bango bazali kosala ba makambo moko mpenza bandeko ezali impossible ba comportement moko zomona kaka ba voyou ba escroc nde bato ya bakokende kokambela biso Congo
yango nazali kotuna tango bato oyo bazali kosala boye est-ce que oyo ekoapporte nini mpo na mboka na biso RDC? Nzambe azali zoba te. Soki Nzambe aboyi bato bazonga na Congo ayebi bandeko nano kutu bazwi Congo te, me tala ndenge basalaka bato na poto, tala ndenge baza kosala bato na Afrique du Sud. Bongo soki bazwi Congo bandeko na banzi ete wana ekozala ata ozali na lopangu na yo bandeko par la force bayeba botoli yango po ete bakoye na système oyo ya ndenge ete koleka kutu ndenge ezalaka na tango ya Mobutu po ete ozali komona yango lelo. Ezali mawa mingi bandeko. Nzambe azali zoba te ndenge ya boyi bato bazwa bokonzi na Congo. Nzambe ayebi bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango yangwana pe tozali koyebisa na bandeko oyo bazali na ba message na bango ya kopase po na président de la république ezala Mama Olive Lembe ezala bakonzi mosusu ya Congo. Tango yango yo ndeko pesa message na yo tango tokosala émission oyo a partir ya 20h nde tokolekisa ba message na bino na banzi ete oyo tozalaki na yango na bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde